Voilà, merci beaucoup. Monsieur Bossamba, merci. Bonjour à vous. Bonjour, les journalistes. Président AI des mouvements syndicaux des balayeurs, c'est ça? Oui. Merci beaucoup. Alors, Ozawana, Moussala Ngwezanine. Ndeko, Tolingi Tobeta d'abord, naissance, il y a l'Isolo, il y a Moussala Nabiso. Moussala Nabiso est Botamaki na francophonie. C'était en 2012. Il fallait francophonie en RDC. C'est par là à l'époque, ministre, il fallait créer un projet d'appui du gouvernement central et à la ville et la salubrité. Bakozwa, à l'époque, Premier ministre, Matata Pono, a copié sa instruction dans la finance pour que baisser quoi lancer ba marché à sélectionner ba meilleur ba ouais les jours bazan expérience pour na kusala musala pour na prester pour embellir ville comme propre. C'est par là Beseko a lancé appel d'offres. Donc il y a qui tellement ébellé par rapport à Bosenga et Beseko. Beseko a lancé abandi sur base de critères d'expérience, abandi ko sélectionner la structure. Plus de 300 quelques sur 15 d'abord, il y a un embellissement et puis 600 quelques sur 64 structures et assainissement. C'est là où maintenant, la structure va travailler qui mine à l'époque dans la ville. Avant même qu'il y a la structure a une expérience. Maman nanga maman Laïka, maman Ousafi, maman na bazalaki moi belena ba papa misusu. Le coup bango bazalaki une expérience, ba sélectionner qui va structure belé. Ba créer na deux étapes, ba créer étape embellissement. Embellissement ngapé na zalaki bénéficiaire na gagné qui marchand on a qui a soumissionné na bimaki le meilleur na gagné na travailler na simaya seni ko banda toilette publique tina monisco pelouze na monaka ngane mutu na lonaki yango Matata Pono a pesi sur une initiative à lobby il fallait tout ça la boy bato ya pavé batia pavé bato pelouze batia pelouze basa l'entretien puis bato kombola na boulevard ko ba kombolaka au lieu de négocier avec les étrangers, pour embellir la ville, on donne la chance aux Congolais. C'est là où la structure qui a Beseko va se missionner. Toyeto bandi Moussala. Beseko le bureau Beseko a branche à ministère de la Finance, le bureau central de coordination. Et ça qui créé en 2001 pardon, l'entrée à Kabila. Donc on a Matata Pono ni ministre de la Finance ni déjà Beseko ni premier ministre. Beseko nda bande ko sala. Matata ko à peu près troisième DG à Beseko, deuxième DG parce que troisième DG azali Matondo ou Azasiku. OK. To bandi ko sala Beseko lo kaza muke a bengi a sélectionner sur ba bureau d'études pour ko sala biso contrôle. De façon que misa na biso qui bien. To zala ki na bureau d'études, to zala ki na Clarof ya Simeyo, puis to zala ki na Espace tropical, il y a Archine Nekonzila. Tobandi ko travailler. Na kati ya projet wana babanda ki d'abord na boulevard. To koti boulevard après ba ko boulevard c'est-à-dire Kokomba. Colonne à pelouse d'abord. Pavé na boulevard. OK. Un de matin, président à l'époque Joseph Kalabanda Koutaba Footing, à l'époque ministre de la Finance Matata. Asali abongisi finance kitoko. Tinangam. Président le Kamon mais jardin et salé qui toko bondeni. Est-ce que moi j'étais atteindre un boulevard Mobimba? C'est là où l'initiative y a la pelouse na ville et bandit. Babengi ville qui on a déjà gouverné qui mbuta zali, babengi bato grand travaux, bavandi basangani, basali initiative wana. To bandi babandi ko sélectionner ba structure, to bandi ko lona ba pelouse, misusu ya pavé, batie pavé et là qui 100% congolais. Et là qui te ki o ba étranger de basala qui te. Tant que bandi ko sala misala, to bandi ko sala boti titi, à un moment donné, tu as remarqué que na de part ya Matata. Mais c'est quoi des choses pour recevoir financement t'es pas fouta biso. Ben payer bandi. C'était au mois de décembre si je me rappelle. 2000 de départ Matata en 2016 hein. OK. Na ceux qui n'a s'est trompé.
na ayambi biso na kati ya jardin abina kei mais merci beaucoup na TV5 à l'époque avoir makambo banda na sondage capital la plus sale du monde de Kinshasa. Mais tant biso to embellir ville to longola ki capitale la plus sale du monde jusqu'à ce que comme qui capitale parmi ba capitale noire ezali kitoko en Afrique biso to kota ki na kato longola ki plus sale. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une européenne avec une évacuation et une européenne évacuation monaki bato bazolia entretien za la ki kitoko. Il y a eu biso na kokombola na pelouse en tout cas ville comme qui pro. Très bien. Na départ à matata nani ministre premier ministre Tibala ekoya. C'est là où ba problème bandi. Ko futa me komi passe. To yebite aspect politique so ba kanisaka ba structure ezalaka ba structure ya matata to ya mosi matata on ne sait pas. Mais ngamo kuna na kati ba structure. Wasko kana e bandi. C'est là où maintenant le problème est bandi, me bandi. To bandi ko lala na balabala. To bandi ko revendre. Mais mbongo na biso, mbongo na biso. Ba maman to biso ato kombola ka to salaire c'est $120. Mais arrivé que bazo futa biso te. To bandi to moi pe to sale loko ezate to ke nana ke wa ya ke nani premier ministre c'est mutu na ko ya badi bang. Yeku to sala ki 4 mois ce qui passe intéressant na biso te. Akei président Félix Ekoya papa ezala kikemu auto utina ba problème lokola président Félix aye le peuple d'abord en tout cas to ko sepela musana biso ezozonga parce que vision ya chef de l'état actuel les alliés qui to pesa musana ba congolais il faut congolais améliorer conditions de vie na ye to yebite so kezana ba qualité ba congolais mususu to biso to za côté to yebite to bandi ay besimbite to kena primature et pas le kamba to bandi ko lala na primature jusqu'à ce que maman moko ko lala na malili akufi. C'était vers 23. Voilà bozo la bozo revendiquer que premier ministre atala kana bino et combien de mois arriéré sikoyo tozana 8 mois d'arriéré toi 8 mois d'arriéré et na barrière na biso wana to futa makate Tobani na premier ministre Lukamba komeli finance avant d'abord tobandaki na présidence soki ndeko caméra akoki kozwa biso okomona ke directeur de cabinet à l'époque nani Vital Kamerhe ndeko na motema ya mawa ya bolingo abi ce sont des Congolais il faut pas tout souffrir bango te pour pas souffrir ezali des populations de bazonyo kwa ma eza ba classe politique to nini te to futa bango akomeli ministre Yavi futa bango 6 mois ministre à finance Yavi abi futa bango 6 mois diku et puis mususu futa bango progressivement ministre Yavi na turu na ye akokomela ministre ya budget ce qui a comme le ministre ya budget futa bango pesa autorisation na banda ko futa bato mbongo aye ko pesa ministre ya budget banda ko tindela ba DTU pour qu'il futa biso mo lo yenge banda ko kota villa sengi mbongo ya gestion banda ko sala kaka mutwana fallait la loger pana yi nani ministre ya valobino loko zali ba province za belé za 26 provinces. Ce qui te bande ko pesa na la province tout bozueza muki malamu kutu to ça la protocole d'accord moko entre ville na gouvernement finance de façon que gouvernement zala na œil sur les dossiers atala comment bongo yaka ezala ga gérer ndenge nini est-ce que réellement batona bato sala musala est-ce que réellement babandi ko futa nde baye ko sala protocole d'accord entre gouvernement central représenté par la ville. Ce qui est de caméra gouvernement central représenté par ministre et la finance Yav. Très bien. Et puis ville représentée par gouverneur Kimbutu. Très bien. D'accord il y a 5 ans. Baba nako to sala kamisala ba to ko tinda bato na chômage te tika bamba sala kamenema to contrôler. Ville azalaki na ba ko créer AEP. AEP est agence d'exécution des projets. Oyo ville a créé qui AEP banda ko c'est la bato wana ba contrat des contrats AEP a payé chaque structure contrat naé. Très bien. Azwa kambongo na futaka ba travailler. Très bien. Alors après à un moment donné makambo kangami voilà avec Ilou Kamba
avec Lukamba tozaki bloqué. Bloqué. Ba mikanda les années Mikanda ezali papa, mikanda ezali. Bon, la ministre Stella eko ya Lukamba. Oui. La première des choses, ministre Stella Salina Beseko. Première des choses, le ministre Stella Alobi, sous l'instruction du premier ministre, Beseko doit arrêter Mukanda, doit arrêter Misala Oyo. Papa, plus de 5000 travailleurs. Très bien. Bazana basena bana. Famille combien bazo vivre na kacha musalo. OK. Mais, donc, on a bango ba wana su mikandani. Wana mukandani. Mikanda oyo tango Beseko arrêté, to bandi ko lelanzala. Parce na biso ko suka wapi. To lobité to kende pas mona mboka Félix. OK. Loka to ke pas premier ministre Simbité to kende na présidence. To ke la présidence to lali. Mais président yambi biso te ba service ne bazali. Félix. Moi personnellement, Félix. Au stade actuel où nous sommes, Monsieur Dieu, merci Boussamba. Vous avez un nombre de combien? Tozali, plus de 5000 travailleurs. Plus de 5000 travailleurs. Et que Boza pour l'instant, on a 8 mois. Tozali a 8 mois de paiement. Tozala Kalissu Souché. Combien? Bon, chaque structure a zalaki na montana et ambongo. Très bien. Ceux qui te bandit kotanga ba nombre de structure ya bambonga bango na. Très bien. Mais ba tété salaire ya bamba moi ba mba komba kana. C'était ça $4 par jour. Donc à kotango ça depuis tongo ti 12 heures. $4. $4. Azana makasa ko beta journée mobimba. Abeti non automatique. Donc je mona ke batu ba CP là qui moi vie sociale ya biso et bonga ki quand même na moketo bande ko joa parce que besoin ceux qui non moto ko bika na moto ki na. Très bien. Et oyazo sala mo muke wana pese yango pa bika pona stima na yebe pa milimo o nzamba zo batela o nzamba pesa zo boko bango na kati bongo. Alors lelo ba collègue na yo obo sana bango force yo pressing yo pour que mokonza mboka yo kabino boko ta ba droit na bino bozolo bani est-ce que bozo continuer ko kutana pour na continuer pression ou bien comment? Beseko tokei to moni directeur Biasika directeur Bertin Mawaka directeur dossier na biso boni à l'époque il directeur banda ko yamba biso bien dossier bi na yebe lokuta bengi DG na biso abese ko matuna bi DG batoyo musala na bango ezani na lobi na biso lobi déjà lobi ah papa bato to sélectionner ki bango sur base d'appel d'offre ndenge biso beseko to salaka parce que beseko azali organe moko ba pesa kaya aba marché parce que ba posa il ba pesa ba marché so ka lancé aba to solutionner abi mais to landika bo bino finance bokomi sous ordre premier ministre Lukamba ba arrêter msala to kat mais ba to na to futi bango te ti lelo ti bese pas parvenir ko sala note technique na ye na note technique a combien lobi via bateau na nini a combien lobi via plus de 4000 bateaux bazo nyoko mama kasi. En tout cas, ministre, Tunga Banguto na bazomo bolomea na bango babika. C'était le 25 mai à Tindi. Ministre la finance ya Siko Azaliwa Nazali ministre ya IDPS. IDPS biso Nicolas Kazadi. Ko biso IDPS ezali ke le peuple d'abord peuple alia. Tozali na makambo ezali politique te. Biso ezali aspect social. Très bien. Tozali to non ba structure na ezali ba structure ya kingani ba songolo pakala te. Na yebi ba structure moko na ba kolo nango ni de près ni de loin na ba konzi oyo bazako kanisa. Ni de près ni de loin. Très bien. Mais bato bazonyo kwama. Lelo yo nazo biso ndeko journaliste bana bazotanga te. Espace na motema travailleur na ngai mwana na yabeli papa na sembu sala ko futanga mbongo azolela pasi mwana na futenga bina kozani ni ba futinga ite na beseko pesa mbongo beseko asali notre technique papa to kufeli bo bazali ba plus cher to kundami to kundi ebele ça je vous dis la vérité naza congélateur ko makamute to yebite chef de l'état bato ba commissaire la message nini pour biso to senge pas chef de l'état tous ba congolais naza ko se rappeler mukolo ba publier ki résultat leki nanga mbali James aza tete na ONG moko a se organiser na ba salaire ya sala kabina ya teka ka ba tangawisi na ye ba biloko papa c'était vers 2h du matin akaba fona ye mobimba po ayebike musala ezo nga président de la République a eu pouvoir et peuple d'abord a ko abandonner biso te toko sa musana biso kitoko et puis na kozonga tozi
Nebisole qui n'a pas les azali malheureux. Très bien. Très malheureux. Ok. Parce qu'il te fout à Makali sous-souté. Alors, 5 minutes et tu biso pour la publicité. Président AI, il y a un mouvement syndical des balayeurs. Bossamba Dieu merci. T'as la caméra oyo. Tant sous la présidence ba oyo kayo. D'abord oyo kayo pour balandara biso na ba service nyonso na ba ministère balandara biso. Message ni nos allons. On appelle sur 2 minutes que tu parles avec ton cœur pour na pousser ba konziwana atamote mekomi libanga pour na kanabino ba décanter situation. Caméra yango 2 minutes loba. Toza ko pesa message na biso tozole le pas implication chef de l'état. Président Félix élite il y a IDPS et que le peuple congolais a se retrouvé et tozali à politique. Peut-être va comme ça un message contrairement na oyo ya biso. Mais c'est que surtout les la pas c'est tozonyo comme des Congolais. Congolais zonyo comme ezali Congolais à libandate, to ezali ba étranger te. Ezali mona mboka na yo oyo ba tela ki yo motema. Papa beta mesa. To moni sikoyo protocole d'accord moko ezali signé siko entre ministère ya finance na hôtel de ville. Bazui ba piétiner protocole liboso. Mais biso batoto salaki ceux qui okopé cette instruction va reconduire vie expérience tozanango pour que to améliorer conditions ya to bantozonga misala pour que to longo na pauvreté. Et puis yebisa ministre Nicolas Kazadi azali ya biso ya IDPS ayoka motema mawa proposition ya dire kabina ye Bertin Mawaka ya kufuta batu demi mois au moto azwaka $120 par mois donc vis normal pour les 30 mois 30 jours bazo fouter $120 dire cap Mawaka propose habiter to futa kabino demi mois ça veut dire $60. Maintenant d'après dire cap Mawaka ya ministre de la finance soka fouti $60 motabika nango pendant 1 mois depuis pe kota na mesa ministre de la finance depuis obesoka tnege rapport et comme kende 1 mois pas ya ministre Nicolas Kazadi et biloko wana biso tozape na koliki ke Nicolas Kazadi akoza na motema kasi peut-être va commissaire kende rapporter mais biso to commissaire ministre na biso ya finance Nicolas papa pardon tala kana biso biso tozo souffrir o azo souffrir ezali ba étranger te tala kana biso futa biso mbongo na biso to nyoko mabana biso batanga lisusu te to futa ka subanda kote to kufelo bazaba plus cher yoka mawa to futa mambongo na biso nous sommes à politique pesa ville lokola ndeko gentina zo sala kini bopeto to za ba adversaire na été asala quand même à recourir na ba structure o bazana expérience oyo basala ki kala balba ke non ça va to bengi bino to revoir ba contrat na bino. Donc bino vous avez contacté tena kin bopeto. Non, to za société. Gouverneur ndeko Gentini banda gouverneur Gentini. Oye gouverneur moi personnellement oza gouverneur a marqué ngai pourtant oye misalo to sala ezo monan. Mais okutaki batu to zo sala. Bengi sabiso na réunion. Mukola benga ki biso na réunion ayamba ka biso te mutamba biso directeur de cabinet na ye to yebi to ya commissaire ki ye mais biso to zonyo kama to zolela na kombo na yo ndeko Gentini ki to zonyo kama yo kela biso mawa ba structure na biso o benga biso to ya de façon que to travail to même quand même un plus na biso na expérience to zanango bozanango lelo ndeko na ya rolo na ba jardin ya kokambaranze kokombaranzela ko na lingina sala omoni expertise oyo basalaka ya kala ya jardin lelo soko tambo na ba jardin na biso okuta moni ba ndeko balonaka ba fleur ba koma kolongola ka ba terre noire to sombaka beni moko $250 pona ko rembler lelo ba tona ba koma ko teka nango ba ni na bango ba espace wana tout et comment pourquoi parce que bato bazoluka basala yango bazana expérience wana te biso bato tozana expérience wana botiki biso libanda tozonyo comme et puis to sengi to le la rappel na justice te parce que to senga rappel to tikala jamais comme ma dossier na justice parce que biso tozali ba ONG to tikali ko ke na justice te mais justice pe mboka na biso to zape na besoin te ke to sala to nini te to zolela kana ba konzike mawa ke non nous sommes des Congolais bato ba souffrir nous sommes pas des étrangers na mboka na biso très bien. Merci beaucoup, monsieur Dieu. Merci, Boussamba. Sur Mbela na Yokani. Il y a la réalité quinoise, la réalité dans la ville, province à Kinshasa à travers le Congo. Insatisfait modèle Oyo. Baza ebele, yekuta du mois tuyo, yaroleka.
na la chaîne la plus suivie na Kinshasa pour Ayokama. Mais dans la Batumsusu, dans la situation, oyo, ebele, mais, bah, yébité qu'il faut passer par la télé, bah, yébité qu'il faut rouler là. Na télé, pour na Oyokama na message. Donc, courage au boti, c'est une très bonne chose. J'espère que le canal émission Oyo et que bota ba fruit. Au PC numéro de téléphone, ce peut vous dans siège au lobby, to sukiwana. Numéro d'abisso à téléphone est 081 036 99 50. Adela? 081 036 99 50. Très bien. Et to lingi tozo le lapin Nicolas Kazadi. Okay. En tout cas, semaine abe atuna nano dire kabinaye. Soki. Notre technique ya beseko ya le 25 mai. O beseko le la qui passe ya batu ki papa batu bazonyo koma. Soki akokoma ko futa biso ne fisque 2 mois. Ya barrière na biso pour benga pende ko gentil bende ko gentini batu wana baba kamate parce que Zwa bango na musala. Zwa bango na musala. Merci beaucoup. Ba pour ba même expertise na bango na ndenge expérience bango bazana ngo na musala. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Boussamba. Porte de chaque canal qui est là toujours. Pardon? Napesi président Nabiso, chef de l'État Mbote. Très bien. J'espère qu'il y a la flatérité. Merci. Non, flatérité. Flatérité. Nazam qui le pesta, il pengate, amona pengate. Azako mema fardo ya ba Congolais, malgré ba kambo, ils allaient belé. Ozomona kena est alili, comment ko tia kimia, ozo sangana batu, comment ko luka ko négocier na ba pays. Tout ça pour qu'on la vivre bien. Très bien. Ata la paix cannabis ou ata la cannabis à loba. Merci beaucoup. Bandez sous numéro tout ce qu'il y en a. 081 036 99 50. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Dieu. Merci, Boussamba. Nengo le kina réalité quinoise, na kin matin. Pour na osa la cri d'alarme na yo, na sur bande de sensibilité, bayoki, si les dieux, si les cœurs vous en disent, cher ministre, cher président de la République, cher Moutounioso, vous prendre compte, na maloba oyondeko, Boussamba, Dieu merci, en tout cas, sur ces plots. Une fois de plus, Nini, c'est aussi ça. Nazo Senga pas un ministre, premier ministre actuel. C'était le ministre le plus jeune. Premier ministre, a yebi beseko malam. A beseko, ceux qui premier ministre, a besoin de l'élément sur Beloko. Abenga beseko, abenga bisoto solo là. Merci. Parce que jardin on est allé wana. Biso ne bato sali jardin wana. Très bien. Prémature, ce sont les ONG. Il y avait pas les entreprises qui poto ne sala quitté et la qui expertise il y a ba ONG. Très bien. Et la voir même l'OIA. Oui. C'est l'expertise des ONG. Et là qui et puis ONG on attaqué ONG moko ya bateau privé. Et là qui ba ONG ba lancer marché si l'appel d'offre y a baissé. Merci beaucoup, Dieu merci Boussamba. On prend la pub, on revient pour la deuxième et dernière partie où je vais recevoir maman Chantal Moboni. Merci, la pub. Merci. Je disais qu'on va prendre la pub et puis on va revenir pour la deuxième et dernière partie. Wow.